Ande ko balandi nazali na esengo ya koyeba ke bozali ebele kolanda biso na Sentinelle TV 1 pe na Sentinelle la diaspora na émission na biso ya chaque vendredi. Chaque vendredi tozalaka na mateya, tozalaka na conseil, tozalaka na mwa masolo parce que poto ezali mboka ya bana na bana. Alors na mokolo na lelo eloko ya liboso arrivé. Il y a ambassadrice, il y a États-Unis auprès des Nations Unies, à Keko Yebsaka Bila Nenge Richardson, à Yebsaki Mobutu, il faut akende. Soko Keite, Turubenganayo. Siko problème à Makasi est opposition na Congo et Simbisaka Bila touche. Et Tindika Kabila na la faute moko internationale pour Masolo et Sila. Alors, toujours déplorer que l'opposition, la distraction, et les Kamwana et Sengeli et Sila. Bisson sont combattants, Balambo Kato Sangana, pour Kabila Biliaki Bikoki. D'ailleurs, Batu Bazan, Lubumbashi Bazan, Kinshasa, Bamonine, membre de la famille, Bazo Kanabisaka, Bazo Kima. Donc, bien affilé, Nzambe Aza côté Nabiso, mais il vous a la cadoté. Yami Bale. Et là, vous m'avez vendu là, on a un mingi lobby na rétro de la semaine, ici on appelle ça information makamuzo kana Congo, mais les lots tous les nanu makamuzo le kana diaspora, makamni ezo le kana poto. Biso o toza na expérience na déjà na totalisé 30 ans na poto, ceux qui na bosanité ou peut-être 29 ans ou 30 ans na poto, dont on assure que makamno bana ko saté 30e anniversaire ekoki. Là, tu banda oya poto tu kutaka bakulutu. Tu kutaka bakulutu lokola ba Nyarkos, tu kutaka bakulutu lokola ba Chomu Biala, tu kutaka bakilutu lokola ba Dino Mpakasa, ba Leki Songo, ba Egeto Yeye, ba Ari Papa Kitata, ba Titi Levalois. Donc batwana nyon surtout ba Nyarka, Nyarkos, ba Kokowaya, ba Moule Batouana nyo surtout bangonde bazali ba socle ya histoire ya diaspora ya Congo. Bangonde ba pesa biso oyo ba gène idéologie ya poto. Et nangonga na musique esungaka makasi, par exemple au mona ke musique nyo surtout ya Papa Wemba, ya Kester, ya Bozi Boziana, ezalaki ko relater masolo ya poto. Ezalaki ko pesa batu masango ya poto. Par exemple Champs-Élysées, Matebu, Boyebi Banze Mouana, et Pesa Batebele Basouci, Courage à Poto, Concierge à Bozi Boziana, Bana Sarcel, donc Banzembo et Bele, Dikando Mouana Kini, Oyo Kinkester, Nakozonga na France, Nakozonga. Donc, Ezalaki Kotindi Kabato, Baïba Masolo, Bozia Yemi Lubuako, et ont Pesa Bato Conseil, Nengenini, Soko se comporter bien, l'État en Boka, ou Luyalo en Boka, ou Akotio, na Boloko, pe bakotindelo mandat bakotindelo jogging lelo ngana koma pasteur mais étant que homme culturel na landaka na yoka kabanzembo soki album ebimi na lingaka na yeba balobi nini parce que biso surtout tozote ya peuple moko kaka peuple oyo bayokaka banzembo ezobima mikolo bangwana pe bayaka na l'église alors faut contrôler bato oyo ya mokili baoyo basimba bakisi bandoki bazoyebisa bango nini so totali lelo musique ya lelo musique eza lisusu te lobi nazalaki epai Midjo Coiffure na Manchester mpona kokata suki parce que naa na kaka na déplace epai Edo Coiffure to epai Midjo nakataka suki naa na contrat kuna alors nakomi oyebi na basalon de coiffure batiaka bamusike donc yo lere okoti ozala paster ozala ndoki ozala mondimi oye na salon de coiffure obi oye na matanga okozala na rythme ya bato wana elere na koti naye kokuta album moko ya Fali ya je crois ya kala asala banzembo ba folklore banini ezobeta lokola naza na oreille musicale lokola navanda pembe na Kinkester na assistant na ba studio ya Kinkester ezala na Kinshasa ezala na Poto na assistant na ba studio ya Marie-Paul le roi Pelé na Wengel Paris. Donc naza na moi matoi wana ya matoi naza na matoi ya musique parce que na assistant na ba répétition pe na ba concert ya Viva la musique en tant que producteur n'assistant na ba concert pe répétition ya Tambour les Valois lelo naza na ba musicien ebele o nga na bimisa na ezala na Tambour les Valois ezala na Wengel Paris to na Victoria ngam na memara bango donc naza na oreille oreille
spirituelle na oreille musicale. Alors banzembo nyonso tant on a vendu wana j'ai passé au monde sur komi ozana mulongo bien qu'elle na komaki ba ngai ba lexanga bino bana mike bazaki wana priorité na bana do na landa ba mulongo langa. Alors banzembo nyonso to fali abeti ezaki na mo musique te. Soit azo ça la plagiarisme ya ko bina lokola ba mongo a communiquer musique ya folklore, soit a communiquer bina musique ya mindele, soit à perdre identité na epé message ezate. Or, na tango apoto akala, soko yoki nzembo lokola Champs-Élysées, soko yoki nzembo lokola Matebu, soko yoki nzembo lokola Lubwaku, oki nzembo banzembo bosi aza koyemba banzembo Kinkeste, eza na un message ezotindika yo ou changer, ou obongwana, ou okende poto, ou ozwa mbongo. Par exemple, le message à poto ya Nyarko Salobi na poto basi banzele eza tour na tour, mais lata na yo yebaka esika ya kolala. Mais lelo na kamwe na vandi na salon na moni ndeko moko ayena bouteille ya whisky et bouteille kutu ya nini ya vin alinga bambango midjo parce que selon ye baza na dispute ya mwasi moko azana bana 7 mwasi yango baza mwasi abatu mwasi wana bota bana 7 mutu mususu azui bouteille ya whisky abamba mutu mususu mukolo salon po na mwasi wana o aza mwasi abatu pe aza mwana ana bana 7. Est-ce que bomoni niveau ya bassesse na kindoki nde ekomi na poto ba mikiliste ya kala tango biso to yaka poto kala banda 86 87 88 90 91 92 93 mutu moko te akoki ko se permettre akota na salon de coiffure esika bato bazali azwa bouteille ya vin abamba mutu pona masolo mwasi parce que idéologie ya tango ya Nyarkos ya tango ya bana poto akola nazo parler pas étant que pasteur nazo lo ba masolo ya social ya Congo ya poto banzele tour à tour Lubwaku ezali, c'est-à-dire que moi si sera ligné le soutien à na next door to na porte elani yo ko luka ko la violence c'était comprendre kaka ki aligné le soutien luka moi si mususu Bible pe lo biango so bato basambe la kate baza ba parents bani bakabona na kimia parce que soko tie matata obundi police akolokota yo ko sala Lubwaku pe ba loi échanger alobi sous alobi lata na yo kasi oyeba kesika kolala ba message ya bato bazo sala musique na époque o biso to yaki poto to tozo kola bazo bisa biso ke mwasi il faut zane mwasi angolo inzo angolo voiture angolo kulwata angolo mais lelo ba jeune o ya lelo masolo ni bazana lelo boli misanga allo Gabriel ozana nzela bon, il y a un introducité dans tout ça, il y a un adresse. Ok, maintenant. Voilà, nous avons une émission, parce qu'il faut tout ça dans l'émission, il y a moins béni. Alors, normalement, yo ligolata, lata na yo, c'est pas un péché. Mais il faut y baka et si kadi no kotia mutu so comme Kinshasa. Même na poto ao, faut bon sanda kuna yo. Mais les autres, tout va s'appeler, babosani idéologie, inzo angolo, nkento angolo, kuluata angolo, babosani ango. On a un sapeur, azana sur la parfaite, sur la kuiti, alubiaza pasteur, alubiaza sapeur. On a un sapeur, ayebi quoi, la harmonie ya tenité, ayebi quoi harmoniser ba tenité. Mais alubiaza sapeur. On a un sapeur, azane sika malamu ya la te, okenanda kunayeba kiti toboka, aza na voiture pour la harmonie ayebite nanda kuneme me baji okikuta baji oyo ya faux baji wana nanda kuneme omona bana parfois bawelela baji batanga munoko bana bazomela jindenge ni tout c'est-à-dire amibengi sapeur amibengi jeune premier mais azana ba critère wana te alors lelo oyo omona batu bakomi ko bunda likolo mwasi moto aza prêt azwa molangi ya bamba moninga ne likolo mwasi yango pe ayete bato bazo respecter basi ya baninga te basi ya baninga pe basi ya mabala bazo se respecter te omona mwasi moko
aza mwasi libala mais abimaka ne na communauté na batu nyonso bazomona normal dimanche pe komona une église azotia alléluia amen dimanche pe komona ye la plupart ba choriste bazoyemba na église wana bandumba minene na communauté yango na bato ebele bazo église te parce que mutu wana oyo azoyemba na chorale na kati ya communauté azata na mibali 15 sikoyo bato nyonso tu bayebi akoyemba akopesa nini akotransmettre nini poto ezalaka bato baye koluka mpona kozonga Kinshasa mpona kozonga Brazzaville mpona kozonga Luanda oyoka nzembo ya bamvena vena okabeli mutu mbongo mabende opesi sango na Luanda opesi sango na Brazza bana ya poto tango akala bazali kokutana me ngati leo na sala yango na invitaka ba pire petit na nga tokokutana toke tole na restaurant tokokutana toke restaurant tole to sololi masolo ya vie ndenge nini tokobonga ndenge nini tokoluka mbongo sans toyiba sans fraude ndenge nini tokosala po tobonga mais lelo oyo komona batu bazobunda likolo ya 2 euros 3 euros biso tango akala bamikilisa kala tolaki muninga na problème okabeli 100 francs okabeli 100 euros okabeli 100 livres mais lelo oyo eza pasi mutu apeso 10 livres camarade na yo bolobi bo baninga mais okako ko peso 5 livres te akoko ko peso 10 livres te na mona ba biso même ba ninga ba pire azo moto ndeni 220 euros wana moto ndeni 220 entre les amis ba 220 euros te ba 20 livres te ba kabanaka ozana na sawa na pesa ngona na mposa na mpia pour le moment moninga zo peso 100 euros 100 livres sans bo signer ba papier sans ozong selaye moninga ko invité na restaurant boke bolé bo meli bo sololi bozo deal bozo solo ndenge ni boko ko bonga la vie mais lelo qu'est-ce qui se passe na ba couloir na ba ghetto au monde ba discussion ezangatina bato baza près yako bunda yako swana bato baza près ko sive ba vie bato tout et tout likolo ya bamvena ba yeko betu sapoto bamvena eza bano ba ye na famille réunion bano ba ye na famille réunion ba tombokeli même ba boti na bango ba tombokela ba noko na bango ba tombokela ba papale ki na bango o ba sangisa ke bango ba ya lera komi poto azali jana ba séjour azali susu na tina noko te tina papa te atombokeli papa akomi impoli akomi koloba ya yebi poto suka mingi lelo ba suki mabe ba misusu ba kundami ba misusu bazolia mbala ba misusu bazana bopito ba misusu bazwa lipapu likolo ya mutu makasi likolo ya kotombokela mutu amemio awa ozali mvena oyebi poto te passeport parfois basalelaki yo mutu wana asali nyonso to abengisi yo elobi te kokomi esclave na ye esengeli yo landa norme na yo landa nzela na ye parce que ye ayebi poto ye avandaka na poto ça fait plus de 20 ans 15 ans 30 ans ayebi poto bien okomona ke batu oyo toumela na poto oyo basala 30 ans 25 ans 15 ans à part bandoki parce que tango toya poto toya na bandoki na oyesa bino likamoko tango mindele baye na Afrique bazozwa ba esclave bake na Benin bake na Lomé bazwi ba esclave bamemi bango na Haïti kasi le bazwaka ba esclave wana bazwaka pe ba esclave bandoki oyo bazaki bata voodoo na Benin pe bata voodoo na Lomé bamemango na Haïti soko kena bamboka wana Haïti ba voodoo bandoki ba lipo na nini ndoki moko bazwaka ya muke amemaki ndoki wana akoli atiki ti lelo bandoki bani sadi leo pe to sali famille réunion to regroupement familial to memi pe bandoki bana o bakoko bapesa ba ndoki na Afrique bana oyo ba voisin bapesa ba ndoki na Afrique to yana bango awa ba yepe awa bazwa nationalité bazana ba passeport rouge yango no mona a motema likunya alingi réussite na yo te yango no mona za motema likunya azo contrôler vie na yo yango no mona za motema likunya azo ba mabe yango no mona za motema likunya ko simbisa bana baninga touche yango no mona za motema likunya ko kosela bana bat makambo tango biso tozali kokola mwana ya communauté papa nyonso mukolo nyonso to akoedike mwana na communauté mais lelo eza kokamwa oyoka mukolo na mwana muke bakosala kope pe bakangi bango bato mosusu pe bamona normal ba défendre ke aza kutu innocent asali bo et pourtant aza innocent te parce que juge soki alobi ke bozali bongo ba coupable c'est-à-dire aza na ba preuve toza na poto soki mutu ake na tribunal juge alobi na condamné yo pona autant parce que juge aza na ba preuve lelo oyo
bozwaka na ba TV na bino eza na ba émission mo basalaka ba enquête impossible botala reconstruction ya enquête ndenge esalama. Donc lelo oyo baza na police scientifique esika nyonso tu yo tie makolo na yo esika nyonso tu yo simbi ba empreinte na yo DNA na yo ezali preuve munene e bato wana le bazwa kosala ba enquête yo kosala erreur olobi bamonaki yo te me musapi na yo soyi na yo place nyonso yo olekaki otiki ba empreinte e bango avant bamema mutu na kokata likambo batindaka ba enquêteur wana oyo babengaka police scientifique basala ba enquête na bango. Les police scientifique soka amoni DNA na yo amoni ba empreinte na yo eza place wana oboya ondima ozali coupable. Donc c'est normal tout ça na batu ba yepoto ba ya poto peut-être ba bengisaki bango ba ya poto peut-être ba yinzela makolo ba na idéologie te ya ngolo ba ke mutu songola za innocent ba ko sele makam. Mais soza mwana poto yebi masolo olanda ka bemission ndenge nini ba détective privé ba sala ndenge la police fonctionne. Soki mutu azali coupable bakangi coupable kanga munoko luka osambela ou luka osomba prison wana. Mais so comme koloba ke o bakosele makambo basimbisi etouche boy na boy non azali coupable peut-être so azamona muke mikolo bat ba utiliser mikolo ba entraîner bien te et puis na obeta no lisolo moko soki yo nanu bakanga yo te soki yo nanu osala enquête te oza affiché dans la police te mosali erreur bakangi yo na groupe ya bato bakangama déjà baza affiché baza na ba dossier baza bongo ba problématique baza bongo ba criminel ou bien basala déjà ba cop ba yiba parfois balinga mitifo bosali bolinga olinga kozwa 3 mois olinga kozwa 4 mois parfois prison be balinga batinda yo okombola balabala mais lokolo za na groupe ya bagangi bato ba yiba déjà bato yo police aza na record na bango ke ba bato mabe yo za jeune bakuti yo na groupe bato wana okozwa ba peine ndenge mona bango pour ba considérer que okomi na niveau déjà bato wana ba crime bato wana basali peut-être ozara na bango mais bango ba yeba te lokwa bakuti yo na bango na place on a 3 mois na place on a 1 mois parfois on a batindo osokola balabala ou bien nini bakotinda yo koleka inane parce que bakuti yo na bango alima bakuti yo na bato baza fiché bakuti yo na bato ba mesana cop o ba comme ça cop vina bango mobimba ba yebi cop parfois on a même un portable oyo kaka ye façon baka ya cop ya muyibi même vélo ye façon baka ya muyibi bon bato wana baza déjà affiché police ayebi ke muto yo abandaka cop na banda vélo ti na biloko likolo asala kana yango cop bakuti na groupe na bango ba tie siko association de malfaiteurs tala yo muto linga kozwa inane ou bien linga kozwa 3 mois okomi na 4 à 5 ans likolo kaka bakuti na groupe mabe ba français balobaka les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs yango na sikolo yeba nani aza camarade na yo nani ko tambola na ye nani ko développer na ye yango moni ngana za na système soki na timeli bino ke bozali groupe aventurier groupe bandoki groupe batamisa mabe na kati relation na bino da bible zoloba ko vanda esika moko te na mutu moko azomi benga frère mais aza escroc aza muyibi aza aventurier aza mutu aza fiché na la police aza mutu ba yebi vine mo masala ka kope ya makambo mabe. Alors bible zotinda biso ndemwa alors lelo pe to komi komona batu bazo fundana batu bazo fingana batu bazo kosana makambu batu baza prêt ya koluka kosomba likambo alokuta likambo mutu asali eza mabe na miso batu nyonso yo olingo somba ngo latsango elamba lisumu latsango elamba lisumu olatsango elamba okutu azana ye innocent ayebi ne makambu te alino otika mutu non juge azazo bate biloko yo ngana bino to aussi longtemps soki bino bozo raisonner ndenge wana ngana kozonga na plateau na osa bino boza wrong mutu nyonso tu bozali libanda mutu nyonso tu oyo bakangi ye bakotika ye soki banquête ozo travailler et que soit 2 ans 3 ans 4 ans soki juge alobi oza coupable juge wana kosi taza na ba preuve juge aza na ba preuve nyonso tu ou bakutaki misapi na yo ou yo muto bukaki conteneur ou yo o nakati ya mituka nakati ya biloko ba eza kobunga bakuti misapi na yo alors yo koloboza oza innocent ndeni entre temps yo participer na masolo wana alors biloko wana nyonso tu tozoyeba banani toza na bango problème banani toza na bango et puis na mboka oyo soki bakateli yo 10 ans en prison eza na mutu moko te akoki
koloba ke notre foot avocat moko po ba diminuer comme 5, ba diminuer comme 6 non. Basala raboui. Po bato ebele peut-être aux nos champions ko bimaka na basi ya batu bayeba yo. Aux avons ça na Manchester ba benganyo batindio sulu wapi. Okoza la champion ya ko bimaka na basi ya batu, aux espère ya bongo. Mais yeba yosuki lo mabe. Mais na makambu ya l'état ezali ete soki bakateli mutu na bino prison eloko ya liboso bosa l'appel te. So bosa l'appel tango bakobandela masolo so bakuti eke azali complice. Parce que bato mingi bala bakangi bango azo bomba soni azo ningo yebisa bino te makamoni ya salaki mais l'état na juge baza na ba preuve que ya salaki yango. Alors soki bino bolobi bo bandela bosali appel tango bakoya komona eke azali guilty to azali bongo coupable bakobakisa ye mbula pe ekoma grave basala ndeni soki mutu na bino bakati déjà bapesi sentence balobi 2 ans balobi 3 ans balobi 4 ans balobi 10 ans bino bondima sentence wana sikoyo bokotisa ba raison que non biso tondimi sentence wana mais mutu wana azana bana azana musala azana ndaku atangaka bana na peut-être baza ba anglais bana na peut-être ba français bana na peut-être baza ba allemand alors azana droit à supporter bana wana bo bimise na ndako mais asala ka prison na ndako c'est-à-dire balatisa ye bracelet to tag juge avocat malama au sein bino na biso na Angleterre akoyi so pesanga 4000 5000 pour ngana bunda et salama soki bondimi bo signer ba papier yesu kwa kokomela l'état asengi bino ba proof bozana ngo ba preuve que azana ndako afutaka atanga classe tana yeno so yana poto asala ki instruction atanga ki tout soki mutu na bino yana poto akenda classe te soki mutu na bino yana poto asala kana ete soki mutu na bino yana poto azana proof moko te ka futaka ndako nini te ata bo bimisi 15000 euros ata bo bimisi 15000 livres bako bimisa ete ala tatag mais soki ba na preuve que azana un bon citoyen azana musala na ye afutaka ndako azana nyonso bako ndima siko babibon azobima avanda na ndako wa mutu moko mutu wana se porter garant ye chaque 19 heures azaka na ndako na ye ti peine na ye konosila c'est comme ça que ba travailler. Alors bato belé tellement ba ya poto soki ba kota ba Roumanie soki ba kota ba Hongrie na makolo ti ba yoko koma awa do ba yebi masolo poto te yango peut-être ba osaka na masolo poto yango to remarquer que ba musicien pa lelo tala lelo oyo ezala ba musicien nyonso tu ba wera ba jibe ba nani bazali en courte de vitesse bazali susu na ba idéologie te bazali susu na nini te bazoye bandenga composer te bazongi sikoyo kobata masima folklore bakomi oyo ayemi nzemba bakongo oyo azwi nzemba bangala oyo azwi nzemba baluba kala mingi te omona mpe jibe mpiana akosala kamulango ya kamulango parce que bazali na courte inspiration baza susu na banzembo te baza inspiré te et pourtant bayaka na poto et pourtant lelo makambo ya mikande yali bakosala nzembo ndenge nini basi na France bazozwa bana soka boti na mutu aza na mokanda bia boti na français bakosala nzembo ndenge nini kopesa ba jeune conseil ke tala ndenge bozokufa na nzela mai ya Lampedusa banzela ba Turquie banzela nini boya lisusu te parce que bokufa ba sujets ebele ya ko développer kosala nzembo ndenge ba nyarkos ba tindika biso to ya poto ndenge ba musicien génération oyo bakosala nzembo ya ko stopper génération mobimba ba ya poto to bunda nde to benga na ba Rwandais to bunda nde to benga na nyonso mboka na biso etonda mbongo etonda richesse etonda nyonso mais ba musicien lelo ole ba pesa ba jeune ya tout à lelo inspiration to ba conseil ya koluka vi na Kinshasa ko bima ko bengana ba peuple ba se libérer bango moko ba américain te ba to ba libérer biso mais biso mo faut se libérer mais lokola tozana ba musicien oyo bazali en courte vitesse oyo bazali na bazo créer lisusu te ba na créativité te ou tellement ba sibikisi mingi makambo ebele moyen ba développer ngo ezate pourtant na uto yebisa bino ke lelo ko sala nzembo sur massacre zoleka na Congo lelo ko sala nzembo yebisa garçon oyo en tout cas aye ko créer loko nasika tala ndenge sali mais pourquoi pas ba musicien na biso lelo ba Fali ba Jibe ba Ferré ba génération montante oyo ba Gejo ba Molos Kanto ba Mopala ba Moussa Keba ba génération nyonso tout botikali o bozo matalelo pourquoi bokoyi ko yemba banzembo te ete ya société na tango ya bela ba yemba zamba
bayemba chauffer le memanga na nzela bino batama koroboke baka avant boso ko katsa tala gauche na droite bakin kese bayemba bongisa mwasi na yo nzinzi musano ko linga basi abatu ya yo moko linga parce que ça batu musu ba champion ko lula basi abatu ya yo moko bongisa kate donc ba bozi ayembi lubwako nyako sa yembi mikili yango tour na tour lata melalia mais esika koye kolala oyebaka bilamba bitendi botika te papa wemba ayembela Nelson Mandela ayembela esclave. Alors pourquoi les générations na biso makambo ezoleka na lelo oyo ezoleka na mboka na biso ndenge ba bomba na Kivu ndenge bato bazokufa na bamai mpona nzela ya koya poto na nzela makolo bakosala nzembo te ba stopper bato wana yango moni lelo poto ekomi ngai bato bayaki poto bakanisaki poto eza kwanga na nguba ube kwanga na likabu baokemba baokomprendre te oya poto bapesi mukando olingi kosala te me olingi olata bien olingi ozala na milie soko moni bato basalaka balamukaka na ntongo bake mosala neti biso sikoyo tokoma sikoyo na bakompagnie ya biso oliaka income te me okrea kompagnie na yo ozoteka biloko na yo ozosala bamakambo na yo mbongo ezokota soki bamoni yo sikoke osali conteneur ezokende Kine osali conteneur ezokende Brazza osali conteneur mosusu ezokende Dakar bandoki nyonso ya communauté batelemi akobonga na bato downloadaka ba conteneur c'est-à-dire oyo chargera ba conteneur bancho soko poni mutu oyo aza molimo na nzambe te oponi mutu oyo aza songi oponi mutu oyo fina ye mobimba azaka mal propre c'est un sorcier akobloke biloko na yo apanzi ba rétroviseur na yo okokoma na boma boye okokoma na Pointe Noire boye okokoma na Dakar boye biloko no panzani parce que basali yango na nko tala biloko oyo bino ba jeune ya lelo boko oyemba banzembo ke soki mutu afuti yo mbongo osala conteneur na ye conscience fo sala zala lokola branco logistique soko pesi ye mbongo posala conseil kokoli na yo asala biloko na yo mituka na yo ekokoma sans problème. Mais les gens ont tous pesi mbongo aya ko charger conteneur ya buki yo biloko aloki na conteneur na yo banzembo yango na bino ba jeune na lelo boko s'inspirane mais lelo to komi batu ba komi ngai batu ba komi ko yinana batu ba komi ko cholana batu ba komi ko luka basi ya baninga batu ba komi ko funna na ko kosa na makambo kaka likolo ya jalousie po ba okokate toyaka poto pona koya kovanda libwela te toyaka poto pona tokoma bafwa kumputu te oya kokufa te toyaka poto kobonga kotanga kozwa qualification to kozwa mongo poto kende ko s'établir na kini finalité ezali proclamation esalamaka na poto te pona poto mutu to aza danger proclamation esalamaka na kini tokomi na kini laksanga otonga nini laksanga ozana nini laksanga osala nini laksanga ferme na weza wapi proclamation yango wana yo komika bato nyonso so bakena kini ekomika na ndenge nyako saloba bato nyonso bakendaka na vacances batunaka bango boni mwana wana ayaka te mwana wana ayaka te mpona nini akoma mutu azododo na poto mwana wana ayaka te mpona nini akoma mutu abadrogue mwana wana ayaka te mpona nini mwaya somba ta mbati ya malamu ya te mpo ye vine mobimba kobimaka na basi ya bato siko akenda kotouche basi oyo baza na malédiction baloka bango zwa lokola mwasi lokola sindi obie mwasi lokola balia wana mwasi ya mopao yo meka kobima na ye bademo boni oyo baza wana bakoposede yo basi lokola bamege 30 basi lokola oyo nyonso tu bamusicien oyo basimba mais malédiction moko eza na kati ya basi wana ozwa yango moni bato ebele aya poto botutu elandi ye mpo akosimba mwasi ya nganga mwasi ya mutu ya misala mabe mwasi ya un pasteur sorcier bafrère ebele balokami na église mpo yo lero okoti na église mwasi ozolinga kobala oyebaka te ke pasteur wana abimaka na ye nzoka pasteur bino kokanisaka aza pasteur nganga asimba kisi asimba gege aloka basi nyonso abima na bango yo lero okoti na église omoni ke mwasi wana aza mwasi malamu yo obandi kobima na ye omoni koza gangi nzoko koko lokota botutu nyonso oyo pasteur atika bien aimé mwasi nyonso toza mwasi akolinga te avant olinga mwasi fo yeba parcours na ye nani abima na nini atambola na nini nzela ne nini tabula ya yemba balabala nzela
Kester Ayemba, Larry, ezali balabala, oye batena na lekaki na tongo, na lekaki na butu. Ndenge na osala émission awa. Na balabala nanga bat baoleka, na ebite banani baoleka. Siko so yo ko bala mwasi aza balabala. Ese yo ebi milimo combien okolokota. Yango mona makambo na yo bando ya poto ebongaka te. Ba noto ba rêve na yo zako lota le ozaki jeune. Okosala ngo. Bando ya poto ekokisama te. Pe vi na mobimbo zo rompwe. Vi na mobimbo otikala ka kotonga batu kokosala ka batu makambo. Okosala irresponsable même na ndako na yo mwasi na kobenga na yo parce que oza irresponsable. Et so comme ça mona ba mususu yo za tata na communauté. Oza mukolo oza na bana. Mwana moko ya mutu ya communauté, mwana moko ya 22 ans, 23 ans, abengi yo engagé yo otukumele mutuka. Yo po ndimi ba peso mbongo comme chauffeur ya mwana ya communauté. Ngai ata mpia keza ndenge nini. Mwana moko ya communauté soka bengi ngai ki afuta nga mbongo na memele mutuka nini na kobenga papa na ye. Na yese mwana na yo azo somba mutuka obia azo pesa nga mutuka o azo yango wapi. Et puis na kogangela mwana wana. Parce que ma compagnie oyo elongola etombola mituka ezali. Pourquoi azokima ba compagnie azobenga yo akomso mona musala. Pose esprit te, oza irresponsable, oza quitter. Donc souci na yo yali la preuve ane que mona même pantalon malunga okoka kosomba te. Pona nini makanisi na yo nyose kena na quit na boki. C'est ezako kamu sabatu ke mutu aza na poto aza mal propre et en plus Ticket Max, il faut féliciter ango. Bilamba ya danger, ya ba griffe ya danger ya cher. Soko ngola tango na moins cher na Ticket Max ozwango. Ticket Max ya li boye biango pe okota kakuna te bozanga na poto olata ka bien te. Ozanga na poto otambola na kara danger te, ndako no eza danger te, ozala propreté na kini pe osombe loko te. Mais soko mbongo no kenda. Ozanga mfute luka délivrance. Alors, bana poto, tous ont l'esprit à kala. Tous stopper, l'idéologie non surtout à banvena, l'idéologie non soit kotonga, l'idéologie non surtout au yamabena. Et que, batwala na monde entier, na ba konzi, na ba criminel, na ba yanki bazo landanga, na ba yuma bazo landanga, na ba mvena, na ba ndoki bazo landanga, bo changer. Na esa bino que tu as un système, ya nzete à Moïse, na nzete à Pharaon. Bazana dénominateur commun. Bango nyo surtout babalukaka nyoka. Mais nzete ya Moïse emelaka ba nyoka ya Pharaon. Keba. Mutu nyo surtout yozo kutane na nzela keba. Soko saka kindoki ya muke ozo na ndako tata na bino. Soko saka kindoki ya muke ba loka en église. Soko saka kindoki ya muke oleka na combat spirituel ba loka yo. Tala lelo oyo. Makambo nzambe asali bakomi kokufa moko na moko po nzambe aboyi bozwa gloire ya bato. Imaginez-vous ce que ebembe ya Olangi et comme Kinshasa, gloire ni wana ba ngaba tombo lango ba lelango. Mais nzambe aza jaloux, nzambe partageaka gloire na ye na bandokité. Comment se fait-il papa Olangi akaboli ba famille abomisi bato bana ebele ba boti na bango ba kufa ba parents na bango ba kufa ba kendate ba yoki ndoki wana kufi ba sombi ba billet ba uti Canada, États-Unis, ba uti Paris, France, Londres, Manchester, Espagne, wherever ba uti Japon, Chine, ba ke ko rendre hommage un sorcier. Entre temps ba komi na kinwana, ba ke ko luka même pas place ba kunda ba mama na bango ba tata na bango, même ba ndako na bango kala ba zongite. Bomoni ko loka ndenge ba lokama. Nzambe pe alala kate ngala moyibe asuka te ebembe wana ekundami na Afrique du Sud. Sikoyo lokola ko lokama na bino eza makasi, bo futa ticket, bo kene ko s'incliner na tombe na ye na Afrique du Sud. Ndenge ki que ça zaoloba. Mes amis, vous savez bien, nous avons un chef de clan qui s'appelait Monganga Chanelin. Il était mort. Venez voir les cimetières pendant les vacances. Pona ngonga oyo, bokenda rota la cimetière ya Olangi les sorciers na Afrique du Sud. Kalamite Olangi la sorcière. Akoleka Kutino, akoleka Sonika Futa, akoleka Kinzamina, akoleka Shabani, akoleka Mutombo Kalombo, akoleka Valesa, akoleka Walesa, akoleka Marcelo Tunas, bakoleka Tunani, akoleka Marcelo wana bakoleka wa Kinshasa, ba Mutombo Kalombo, akoleka Mukuna, bakoleka, parce que ce sont des sorciers, bato basimbi kisi,
bazana ba gege pona ko nuire bato ngongango nzambe atelemisi konga na likolo musapi na loboko na telemi pona rendre compte na bato nyonso. En tout cas nzambe nanga amona bino, nzambe nanga batela bino ezaki matin à vendredi à lelo. En tout cas soko za mona poto akala ko kota na ba système avanvenate invitaka baninga no na restaurant bobeta masolo ndeni bozwa mbongo sans koyiba sans ko tricher bobeta masolo ndenge nini boko sala ba ferme na kini ndenge ba proverbe 30 bazo sala po mukolo kabila ko benga na biso ngaso yo otalanga na vanda na ferme na libanda kini na ferme nazobokola bataba na bangombe nanga na za kozonga wakako ya kotala bakoko na bana nanga weekend malam tout le monde a sous na 22h pour la prière il y a intercession miracle. Merci. Yesu azamkolo.